Bandeko balandi canal qu'une télévision mbote na bino nyonso bino baso bolingaka émission sur terrain na lobaka avant sur terrain izala ngonge beti déjà izala na bino baso bolinga ngonge beti émission sur terrain pe canal qu'une télévision la télé vérité tozali rendez-vous et sur terrain et ratakate to samakaka neti lelo atako lili maleka tikinga grâce de mba tikinga menazanga moko na sardu dimbu tokitina commune ya monga fula mingi penza na village mbekana kokuta na chef ya groupement ya awa ou azali député provincial azala copté na compte ba chef coutumier na ensemble provincial ya Kinshasa honorable Mbala Walipesi gata awa te ko soane makambo maike wapi to kutana kipe to landaki bandeko ba confrère to ba conscience mususu na koloba ete koyoka honorable ateki mabele ya batu na bongo to tikala kipe kimete to patikala kimete alukaki komona pe kana ki télévision pour na koyoba komanyola penza na bandeko balandi bayoka ye bongo to sola kinaye to soli pe na population pe na ba quelques chefs mususu na ba notable o bataki wana entre temps to zoti ki abino temps bolanda ye moko honorable Mbalawa ndenga lobi na micro ya sur terrain. Ya liboso maman nanga journaliste ngana doa que mo konje depuis 1900 le 6 octobre 69 nazali mutu ya flamand aza mutu ya indépendance te mutu nyonso kazoloba faut luka nano ozwa épreuve tango ozwa épreuve nde yo kosala mission o ekoki pour vika yeba ke non orga belonga na lobaki eza boye tala nano biloko nga na lati ya kosomba obeba nkoko batika ça c'est un de mais bango bazo lata bilamba loko basomba ngo kosomba sali yango na machine a comme chef coutumier yoza chef balobi ke non nazali président Tekewum ezali parti politique te ngane mutu na salaki Tekewum pona ba chef de groupement nyonso wana bazoloba eza lokuta parce que nazana be preuve na bango matari kibala ngana latisi elamba me ya latisi ngate chima kimpe wana aza kapita village aza chef coutumier te ba document ezali ba ko filmer yango ngate mona salango secteur muta salango depuis 1969 azotambula même na bamboka wana azotambula est-ce que ça groupement na ye nana apesi nomination ya chef de groupement nana apesi nomination a comme président Tekewum azali na arrêté nini soki azali mutu président ya Tekewum na karisi élection le kaka pa ya gouverneur mais oya ye moka mitié ki moko jiba mitiaka obeba votaka ngana za chef de groupement nazali honorable mais na l'équipe pona ni nazali chef de groupement nazali na arrêté na ngai oyo loi esalaki na seni na assemblée nationale ba chef de groupement il faut ba doptaka bango na niveau ensemble provincial soki nga na silisi mana muta ko remplacer ngai chef ya groupement ya kimwenza yene mutazali Cyprien ngai mais matariki bala tena yebiyete kasibabia ingene sika ya chef Ngandoli azali président ya Tekewum elingo lobanini na kansila lobike Tekewum ezali parti politique te Ngandoli azali chef ya village te Ngandoli azali chef de groupement azaki vice-président national mais moyen ya remplacer nesika wana ezali te parce que ezalaka vote bateke na bawumbu
depuis ngandoli akufi na totie mutute pongane mutanazaka vice président kolanda ngandoli bateke pe nano totie mutute ezali déjà poste mibale na bateke chef de groupement ngana akufa nan totie te ngandoli akufa nan totie te tozozela gouverneur mokoloni na ko convoquer réunion ba chef de groupement poto pona chef de groupement a remplacé na ba place wana ndeto du président Teke Wumbu mais ali parti politique te azako kosa population a muyibi tala nanu ndenge lamba zolata un chef akoko lata lamba atia muswar na mutute akoko lata muswar na mutute tala nanu comportement na ye ya ko tambula na ndenga zo tambula na batu na zo comprendre te mais il y a ko remplacer na place na tala bankolo mukonji bango bafandi wana songa na kufi bato ba ko remplacer bango wana mais alors ye ko remplacer place na ngai te parce que groupement ezali clan na ngai yanga moko ye pas na clan na ye mais ye azaka pita village ya wasa aza mukonji ya Matari Kibala te Matari Kibala wana za nkoko oya boti tata na ye mabele na eza wana te yo mona mukonji ni na kenekola na cimetière ezalaka te tanga na pese ki mukonji na wasa na lobaki na biloka bonkoko na bakisho zo sala soke sangani e banoko pese trouble ya wana ezo twatu ye trouble voilà hein ozomona alors eza mabe ntimba wana kimpe tout d'abord na bana ko landilango na 21h ezalaki mercredi na ba 23h na moni ntimba kimpe journaliste peut poser ba question réponse à poser ngana yoko funda mbala wepa ya président comité technique oh depuis quand yako samsanga na ndenge nini alors yenangai ezala Matadi Kibala ezala yentima kimpe na zotia bango na justice voilà o Matadi Kibala na zosala ye plainte po ezali plainte etali lokola babenga kango pénal po na zofune na pénal na bana ko luka mukana na épreuve na ye yango oto ko samba biso na ye épreuve na ye yango chima kimpe ezama wa ndenge moko na nanaki ye na radio azwaki be mazi na ye mais ye moka ye bindenge na zolo bon awa notification ya gouverneur ya ville ya Kinshasa André Kimbuta oyo ministre arrêté nanga ya ministre affaires coutumières na 2006 arrêté yango pona ko notifier lokola chef à groupement oui soko zan arrêté te okoko leka député te voilà oyo ya secteur ya Bawumbu ngate mutu na sala yango le 6 octobre 69 yango wana ndio soka bokonzi oui secteur ezalaki yango yo ngaite alors awa elingo loba nini oyo ba membre famille oyo makama ya famille na ngai yango te awa batie bakapita village soko za kapita village efona yebisa bango po mingi soko komi chef kapita village o komi chef coutumier non erreur mutazali chef coutumier secteur na tan wana bazo benga ngo nini azako tia nini alobi azali chef de terre soko za chef de terre okoko mitia chef coutumier mais soko zali kapita village aza commandé par les chefs de terre voilà soki mukonja lingo yakuna
akotina kapita wana keno chef de groupement zoya boluka moye boya me malamu wana nde babengaka kapita du village. Chef de terre ozana mwa etine ya mabele mikanda yango yo mutu na muntu azana klana ye ngate mutu na chango mesikoyo ye matari kibala aye sangai na ye nsimba kimpe mabele ninonga na teki oya ye Alex sangai preuve parce que à cause tout d'abord ba journaliste soko lingi ozwa mutu il faut qu'on l'axe preuve que no tale sika teki boye tale sika kaboli boye tala projet eza boye alakisanga yango yango nena tie na justice to samba biso naye voilà. En attendant honorable botie na justice bo samba bino mibale kasi na ba désordre zo le kanakati ya bino ba coutumier message de bino rozala nini na ba konzamboka surtout na période to pe na gouvernement o ya état de droit. Mais maman na kanisi oyoki président ndenge alobaki Congo nouveau elingo loba nini ko changer mentalité to kota na mentalité ya sika mais bango bazuka nero yo ba ko changer mentalité te bazo continuer kaka na kijuka ner na bango or bazo ko beb sa réputation ya bawumbu voilà mais bango bazo wela kimoko ese ba yebu no kambo ba beta na muno kambo alo ba mijibi bakere voilà ba mijibi kabakere ba mfumu bambwa hein alors mfumu kasi digita bantu mfumu kasi kaleni bantu pembeni kande mukumne ka kerman totuma bantu mutego ka kerman totuma tay bango bala bande esi mfumande yani kikere kangabs yune mugumu komeno wangwana ngwana ntota bokunu bunka bagreyo ti yab ninde nimme no ndeka lensa sakano me mshimu mfumu ndeka shimi mfumu mbutere mo komina monga fulu mutu ker doyen c'est mbala wali pesi gata Pierre na komina monga fula mutu atikale ya doyen ezali mbala wali pesi gata Pierre yene mutu azali numéro 1 tozali na monga fula ya 6 groupement na 6 groupement wana elingo loba nini Benkana Kimwenza Lutendele Ngombe et puis Makala Lemba 1 point 1 trait oya 7 ya zotia na reteni munki arrêté ka bagiri nana mubuki mfumu nana apese ki mukonji ba chef de groupement et utaka na ville basala ka vote na kati ya hôtel de ville oya ye alokotele yango wapi voilà et puis pe azotamula na ba commune eza muyibi exemple moko na opesa akana ko tia fleur na tombo ya papa Ngano ya monaka Ngano amonaka yewa na Kimbanseke na groupement Minkondo ya monaka ye mengambala wana votaka papa Ngandu azaka député provincial na Congo central ya monaka ye amonaka ye ngana lembongo yango ngana lembongo ya flama yango hein ya Kasavu ya le yango ya yebi yango ngana le yango ya Belge na le yango ya Kasavu na le yango yango te ya zanango soki alinko sala trouble na ye atiana nzoto na ye matiana nzoto na ngai te ko banda lelo yo akoko teli kolona bureau na ngai te na ntimba kimpe akoko teli kolona bureau na ngai te et puis na yepsi na secrétaire général on a komeli mukanda na zoti na liste ya ba vrai chef coutumier o ba vrai chef coutumier baba no kanga bango à partir à lelo yoki kosakana eleki mingi
soko bali mwasi mais oko bimisa bosoto mo ya mobali note bomango na ndako ye muta bongisili yo okana ko finga ye en public ya bato ngana za député kasi babi député za kuna pona luka kimia ko protéger pe ba chef coutume na elingo loba nini bango ba vota kinga te c'est ba chef de groupement ba vota kinga bamba ko vota ngate ngana koko longwa ya koko twa poste wante mutako zango chef de groupement ope azali na arrêté ya ministère ya zo tamla nengo na arrêté ni na zanango eloko moko na ko yebisa na bino ba journaliste pepe so bozo sa mission il faut botuna ka bango nini exemple nini aza ko déclamer à l'action esika nini po muninga na bino kana lobe oh mais yazo sala trouble ndengo na ndenga bazo sala na likolo mais ba ayebite na likolo bazo sala ngone nini il faut nous expliquer ye ba chef de groupement ya république mobimba tant ba yaki a na conférence nationale ba mususu ba kota ki Mario alors ba moni na mboka wana bo ba tikale na ba mboka ba remplacer ba poste ya batu wana tango ya zongi moya zwa poste ezalité trouble ne yango ezokota mais ezokota trouble na pona mambelete ezokota trouble po na fonction po yosho kimi ba famille ya poni mutache wana yoke ngolongole lisusu non coutume famille mutapesaka nga soki lelo na kufi ndenge na zolo bango wana bafani wana mais yete yena nga to akla moko te lelo basuka nanga ezaboye na sale rapport nanga epa ya bakonji nde muto bakozwa ba décision mais batika yete abana kotamla la ba commune aza ko troubler ba population ngana juki mukonji ya ba chef de groupement na juki mukonji pour la population ko kamba ba population nanga ye koyeba pasi nini zoleka mais ye banda lelo yo comité teke wumu ezali parti politique te ngana mutu na salaka yango yete toke na kikwiti balati biso médaille hein mais ya jwa kyango babenga na kaye na soni ngamona ju 500 dollars na jwa ke pas secrétaire na PCA ali encore tomonga pona nini oza chef de groupement te voilà alors oya ngaya suka ngai na bango justice mutakokata makam un point un trait c'est tout bandeko bouti kolanda honorable Mbala Wandenga beti lisolo asali même historique ya vinaye depuis qu'il a été chef ya groupement Mbeka na uta 69 pas de commentaires bolandi emoko na kolonga pa na eto mola ki que chef coutumier est notable. Merci pour nangai ezali penza te pour nangali kamwana ezali yango te po ngai nazalaki chef oyo nazaneti mwana muke na ba chef nyonso bazalaki na makambo ya koteka mabisika ya batu mabele na mboka ya bele limiti baza limitrophe akoti na tikala komona te na tikala koyoka te et puis na li chef coutumier na sali ba rapport nazali tango tozaki na défunt honorable Kinzonzi conflit ezalaki Kazangulu ngamtu na sala ba PV conflit ezalaki ba Muntsendi ba Rima ngai nde mutu na sala ba rapport wana nyuso na sala mbulo mona bakozulanga parapluie ya munene na usala ba rapport na nzela même makama ya Kazangulu ngana sala 2 jours to la pa mfumu Kinzonzo alors na tikali ko yoka place chef coutumier moko ateki mabela mutute na nde balobe honorable Mbala c'est qu'ils a le kuta précisément na kolobango comme le kuta dans ce sens que na tikali ko yoka tepo nazali secrétaire rapporteur à ville et puis nazali vice-président na ba chargé na ba conflit ya ba limitrophe ya baninga na tikali ko plainte ya chef moko taye ko sala plainte pananga ke bateki mabele na ngai ndenge na zoloba bango nyonso ba chef ba fana Kinshasa bayebi ngai bango nyonso bayebi tang ba monaka bayebi ke chef d'avin poto zali aba d'avin mavuba okuna Matadikibala David je crois Matadikibala c'est à peine à peu près 7 ans ça 7 ans comme chef mais nga ça fait 22 ans le chef. Mais depuis na komaki rapporté à ville, c'est 17 ans. Rapport Nyon sur la ville, à la Bapesi, moi 10 francs. C'est moi qui connais les secrets de tous les chefs coutumiers. Et puis, PV, d'abord, nous avons tout la salle. Nous avons eu PV
ya chef Mbalawate ateki mabela mutu nana dupe quelqu'un qui est chef mususte ke na yo ateki mabela batu bandanga na zwaki mokondanga na 2012 jusqu'au présent pour na groupement chef groupement na biso honorable Mbalawa na manso eleki kuna o balobiki azoteka ba mabele ya batu bo azobotola natia komona te pe natia koyoka yango te baoyo ne bazosala biloko wana bango moko me batika kolata kombo ya chef groupement Mbalawa po azali groupement na biso bandanga na zo pouvoir na yoki biloko wana te yango wana boye bazosala biloko wana bango me batika komema kombo ya muninga mon nazana minga koloba te oyo chef alobi kuna yango wana donc esalama oui batika komema kombo na yebo na boy non tutika koyoka ngote awa na groupement Mbenkana bande ko bandikana qu'une télévision population Mbenkana pe azanga kité koloba mai matali chef na bango nde bavanda na bandimite ya koza na masolo wana komo na ngai Mabiala Mwanga Nicolas nazali mwana ya fe Mabiala na Mbenseke Mfuti azaki chef du groupement nazali mwana ya mama Ndundu aza chef coutumier donc papa nanga chef mama nanga chef nazali notable umbu awa na ville province de Kinshasa na Mongafula nazali président ya AGU association des jeunes umbu autochtones de Mongafula pour na ngai notable ba accusation wana ezali non fondée ezali ba accusation ya lokuta ye aza chef de groupement ya Mbenkana azana 23 chefs si je ne me trompe pas na kata groupement ye mutu parmi ba chef de groupement nyoso batata na biso mutu azana ba chef coutumier belé ezali ye 23 mais jamais même temps avant de sarabango jamais akene kokota na mabele na bango ye azali ka place na ye awa place bino bozali kaka Mbenkana jamais ke batu bafunda ye ke ye akeko sote ndenge oya lobi sikoyo ke nsimba wana lobi ke akeko teka mabele côté ya Angel Brasserie jamais ça ne se fait jamais mais chef d'affaires aza pembeni wana wana eza fausse accusation eza nul sans effet panaye donc c'est-à-dire batu oyo baza assoiffé de pouvoir oyo baye siko balingi ba doyen neti ye oyo atikali na biso même mon feu papa azwaki pouvoir après ye mon feu papa mutapesaki ye mikanda ya secteur ezali ye ngai na bana kotambola na papa alors depuis 69 doyen atikali na biso eza ye awa na kati ya baumbu à part teke ba doyen bazali na baumbu nyoso selui mais bakoki kolongola ye kosuye valeur na yete na sens wana eza mabe alors donc le président de la République alobaki état de droit justice faut atala makambo wana chef Mbalawa jamais été comme belé abato il a chef de groupement en plus aza honorable faut passer valeur na ko passer respect na chef Mbalawa te comme belé mutu jamais il était dans le village na mon Mbekana na mboka na yemoko ateka belé mutu te quel dinda te ka chef Mbalawa na makambo te chef Mbalawa aza trop logique il y a sungane population il a une population no butu ka ba fo ba chef o ba isika ya ba jeune aza pe maintenant chef coutumier mais ani ko la ya chef coutumier chef Mbalawa mutu o ba koko ba tika azale ki ma mwana ngama fela ngaza kile mukuru aza mwana gasinaye donc to ba disana ba chef coutumier donc aza chef de groupement Mbenkana mutu sakala nenti aza plus aza honorable mutu faut peser valeur na peser respect na ils sont pour amuki aux le côté ils sont pour amuki faut pas mutu ndengwana soit disait David Matalibala zanani aza le côté aza bien mutu a mutu posa ville Matalibala mutu posa ville bien bien otanga bien bien aza mutu posa ville le chef Mbalawa bla kolo Kinshasa bango bako batika na makambo aza doyen aza monument faut battre là il faut protéger te biso nanto yoko ngote soki bango bato bazo kanisela ye bango bakansana ndenge na bango mais biso ya biso to yebi to fanda bien makamyo te legaka bien leki aza leki na ye mukolo aza mukolo na ye ya boya ka moto te nde yango wana lokola biso to vaya na mboka to mona kana biso mabete foto loba o to mona po bana to kota na mboko oyo ebele basomba to pa ko manda ba 50 ba 1900 ko beti lelo ateka kate pe okweli kampo ayoki akosunga biso nanto yoka teke chef Mbalawa ateke lu par muta somba kenda ata osali 20 ata osali 30 ata okenda poto oyo kuta place na yo matiti ateka kate bongende kamya koteka mabele ya koteka bato pangu nanto yoka ngote to vana na biso bien
ozana problème akosunga biso asalisaka biso ndenge tovanda na chef na biso. De ma part toyebi biso wa oyo tozali bato moko totambolaka na logique ndenge koko na biso azali parmi na terre groupement Benkana. On ne sait jamais, je n'ai plus jamais koko na ngai sa teka mabele ya mutu parce que yalandaka droite ya likamundenge ezali. Le fait que ba o bazo tamsa kombo na ye bazo mimize kombo na ye bangonde bato bazo sala désordre na kati ya groupement Benkana. Parce que ba conflit est belé. Ce n'est pas déterminé nyonso mais bango baza conscient oyebi mutu oyo alukaka mutu yene mutu azana likambo ya mutu. Parce que mutu azo tambola malamu bato balingani ba mimize. Okoko tambola banda limite na biso ya groupement ki mwenza au groupement Benkana obandi ko tambola tititi o mona kete soko tuni chef mbala aza logique o tuni me biso ba voir ba koko na ibana kasina ye to la logique batu kutu ndemu do sala désordre na mabele o ya groupement Benkana o azo sala biso zanga kimia na kati ya mabele groupement Benkana na bae o bazo temsa koma mabe ya koko na ngambala wa na ko senga na bango boye eloko nyonso zela tourna yo pe avolo bele loko ngo zala na fonction wana so na fonction wana te kolobele loko wana te tena ko senga nde yango wana. Merci Nabino Baso Bandeko Balandi Kanek une télévision émission sur terrain to komi na biso na suka pona rendez-vous ya lelo matondo na Sardou Dimbu oya accompagner nga mosika na Mbekana na Pati Tumbu azana na montage régie et Simba Bina Suleiman Mboyo bien bolinga Kanek ba mbote na bino yango na bina kolemba te ko bwaka mabanga pona zonge maswali banga bienvenue linga fasi alinga libanga yo yango ba mbote be à toute la famille na zongi pana ndaku bena repasser quand dozo repasser bongo kitoko mingi Meli Rit Amdi Michel na ya Liliane ba mbote bele Sardou Dimbu mama lezi mbote na Lili Maleka to kutanis na numéro mususu na grâce Diomi puti kotika nganga moko kotokoba matondo na bino banso kimia ya kolonzambe o mabota mabino.